Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bandeko balandi magazine KNB Kinshasa na biso pe. Bienvenue na numéro ya sika ya magazine na bino. Micro ya KNB kitaki sur terrain kotuna bakinois ba ebisa biso différence ni nezali entre république, état, pays pe nation. Vrai que ba nuance ezali mais ba concept nyo so nzo senga différence na yango zalaka moi pas siko kabola yango mais il est vrai ba nuance to kobimisela yo pays ce bazolo ba pays batalaka mingi mboka espace ndenge ezali mais ezalaka pasi mingi olobaka ka mboka na yango batalaka so balobi pays batali etandi mboka pe na bokonzio ezali wana ezali kokamba na bato bazali kobika na esika wana nde ezali pays mais nation ezali suko mboka oyo penza bato baumeli bayebani balobaka nkota moko bazana histoire moko pe bazali kotala mboka na ndenge moko nde yango babengi nation nde na nation mingi oyo etambwisaka nation ezali penza mibeko pays comme la RDC ezali pays nation comme la France là où il y a vraiment badoa kabola nkota moko bazana histoire moko baza kotala pe na lolenge moko pe mibeko mutu ezali penza kokamba mingi bongo république ezali lokola lolenge ya kokamba mboka mais lolenge ya kokamba mboka wana ezali kosala kotia liboso nde mibeko nde mutu ezali kokamba mpe na kati ya république kokoma na bokonzi ezali kokitana na tata mwana bakoko te état tokoki kolobaka eza ba concept moko politique ya komonisa ete mboka moko ezali organisé limité na ba frontière eza organisation moko ekoki kozala social économique politique mais état yango il faut na organisation na yango ezala souveraine ce que ezali souveraine et que eza formé na ba institution moko donné wanande ba institution o eza réguler oza ko réguler vie ya bato yango wanande tokoki ko benga état notion ya nation so to landeli yango na ba terminologie juridique nation eza juridique te ezali eloko oyo eza ko renvoyer biso na ba notion moko ya ba circonscription moko géographique oyo tozo komona batu baza organisé dans le sens que baza kobika même histoire baza kobika na ba culture moko pe baza ko utiliser ba langue moko eza commune wana nde soki tokoki koloba na tina na nation oti kolanda ba différents avis il y a ba définition ya pays république état pe nation kasi à notre connaissance tokoloba que un pays c'est un territoire dit nation ou patrie république et uta namo moko latin batira ngona mo latin o elingi koloba res publica elingi koloba tout simplement chose publique un groupe considéré comme organisé et dont le membre partage les traits. Et un État, ce n'est qu'une forme de gouvernement d'un peuple dit nation. Et la nation elle-même, c'est un ensemble de personnes d'une même ethnie et qui vivent sous un même gouvernement. Tolunga kempe kolongola confusion na mito abatu ndenge bayebelaka ba définition OT parce que Kinshasa est l'équipe partout.
Extincteur ezali appareil oyo esungaka pona koboma moto en cas ya incendie, mais tosali constat mingi ya bamituka etambolaka na kati ya ville province ya Kinshasa bazalaka nango te, yango bakinois bapesi importance nango. L'importance ya inspecteur na kati ya voiture ezali bien parce que na moment oyo tozali eza na ba voiture mingi esalaka ba coup circuit wana orien bato bayaka bazwa mabele bazobwaka eza bien te. C'est mieux ozwi inspecteur na yo moko obandi ko pomper directement moto ekufi orien moteur ebeba tout ça oza na sécurité déjà eza très bien. En tout cas na ba chauffeur baza nango te. Souci nangai normalement un bon chauffeur il faut zala nango, il faut que ça la tout au somba yango comme ça aux anango na kata voiture parce que eza sécurité ya yo moko pe eza sécurité ya ba client o memi ce que za chauffeur taxi ou bien za chauffeur à société ozo mona ezali très bien nazali nango ekuki kozanga te po tomona ba kai belé ya ba moto wana oluki ba mabele ba nini mais soki extincteur ezali mbala moko kaka poti moto pe kufi ba kaona yaka ba circuit ya mituka yaka mbala mingi okoyeba te tango soki extincteur ezali eko bikisa yo ke motuka ezika nyonso mona mwa parti kaka l'électricien baye basali basisi babongisi puisque madame moto kozala incendie kozala ebimi mbala moko soza incepteur ozango mbala moko combattre moto wana pe tiki wala kutaka na moto te na kutaka ngote ngolo mutu komza sombaka ngamu na somba te parce que ezali loko soki ezali loko mutu bamoko mutu komzi akosomba ngai te mna kosomba na ba chauffeur oyo bazara nango te parce que ba patron nango balingaka kosomba ngo te bosala mpenza effort boyebisa ba patron na bino basomba ngo parce que mokolo incendie koya tolika moko ya patron kozala te yo mutu ozokumba mutuka avant bato baya koede yo moko osengeli ozala daya na inspecteur na yo po oboma moto Kid eleki partout. Electroforese ezali examen oyo et permetaka biso pour la koyeba état de santé na biso, mais malheureusement bakinois mingi bapesaka importance nango kaka soki bakomi na veille ya libala. Mutu abali baza ASAS ndo boya mwasi na po babota ba SS po bana bakufa. Ebo solo na za AA mwasi tanga zanga pe na za A to boti bana. Circonstance en zamele sala que non boké na zabe pa bana ba sala accident pour ba tuti bangonyo surtout. Wana pesa risque za lango kaka partout. Nzambe ndenga yebi ndenga sala po to mona ba tusu baza ba SS awa ba longoli bango na Congo ba ke poto ba vivre contre peut-être ba âge ou bazala ki wana et si ça dépend aussi de le moyen. Bon, mu konolinga na bala de peut-être non ba ni ça la makambwana. Le ça a surtout ça ma case ça examen des AP bon les AP gouvernement les AP gouvernement tout le monde a basala ba sensibilisation pour na ba mama ba sida au monde partout monde bangwana bazobenda ba makila pour ba sida mais yango be sala ma pété bon biso mo pe comme si ba mama to ki pango pas tellement bolingo to vegan bolingo donc mais ce gouvernement bandi ko sala ba campagne de basala ka mama sida to kene wa donc ba ko aider biso. Donc on a aussi un gouvernement pe babanda osa ba sensibilisation ande basa ambassadeur toroya to ça test en tout cas et ça bien makasi. Bon na au conseil bango basala ngo bien avant et oui aider bango déjà na temps oyo quand même azana partenaire moko aye ba déjà quel type ou quel genre ya partenaire okuta naye pour que couple na bango ezala bien. Ba jeune fille na jeune garçon so ba kutani basala examen wana eza malamu po baye ba déjà que nga na na groupe boye o ya na groupe boye ba banani po ba conséquence wana e yate mais ngai avant la bala nde na sala ke loko wana na sala ki ango ton na sali be examen bon mobali azaki na groupe mususu ngapi na zaki na nga na groupe mususu faut que ça ngo avant po ceux qui ont mis yebi déjà état na ndenge ozali mususu pe ayebi soit bon ego dépendre ce qu'on a bino moko par exemple neti que beaucoup yo okutana mobali aza AS moi si AS omoni ke tant bo robot bana bozana ba possibilité ya robot bana wana ba SS omoni eza penza malamu mingi te. Batu mingi
mingi bapesaka impression ya ba oyo bazate na ba réseaux sociaux yango lelo kanbe lukiye ba soki lelo okutani na mutu oyo bosolo la kana kaka na Facebook eke azali ndenge yo kanisaka te impression na yo ekozala ndenge ni KNB ekiti na terrain pona kokuta na bakino ba ebisa biso sur ba relation o basalaka en ligne surtout ba relation amoureuse mingi ba pesaka impression na ba réseaux sociaux ya o bazate yango to yoko sola na bakino ba ebisa biso soki akuta na mutu na ndenge akanisaka aza bongo te réaction na ye ekozala ndenge nini bae mabe tant que ndoko ezali ta boss na kebo na kuta ezali boss te tant que mo dalu kata 200 somba abakisa to somba secret dans nos bois que c'est mabe non te maumba mona ke na Facebook siko asali ba semblage photo mo bien tie na moné boy ndenga lata ki na Facebook nda a se paraître ki na Facebook ata bon te dans bois que c'est mabe na ko sobela ta genre sombela nga bon kokutana pas vraiment parce que ba relation on a contacté na Facebook et tikala sur Facebook non muto to ema na Facebook non nous tokuta en dehors ya Facebook té pourquoi parce que batu musu ba posta ba photo oh eza yete alors peut ça batu ba impression mususu na Facebook oh peut-être que aza ngote alors que quand on est ya musu photo na liboso le panga bateza bien et puis alors comme ba statut mort oh en réalité il n'est pas mais c'est seulement c'est la personne c'est comme ça oyo kutana muto bongo. En réalité, au tali, la photo sur Facebook, c'est pas ce qu'il est en réalité. Ça va entraîner la personne à regretter. Même moi, je vais regretter. Et je ne veux pas vouloir pour continuer ma relation dans mon tabou parce que c'est déjà mensonge, c'est déjà coco ça, non l'ingangote. Ils allaient profiter de la façon de jouer là, tendance sur les réseaux sociaux, mais dans mon été. Donc, la réaction est Facebook. N'est-ce pas mon niveau, mais tout ce qu'on a monnaie, na n'engue mon boudon, ça va vraiment décis. Le dès que na monnaie quand musique moi zoa na télémi na échappé maman mon na pe ko kapete. Na Kinshasa to remarka na ba parti politique na ba église na ba orchestre to pe na ba troupe théâtrale ceux qui leader to chef azalité structure wana ekenda kaka na kokufa. Quand sinangeza like leader azana vision na e neska bandaki. Okomona tantôt un passer bandaki malamu mais après les ramudi bandime bando ya mingi muninga musako mimaeke bon ngai nazwaki boye po bandimba ko mebele akoza pe kisa bandinzi ole o muna mangombe beleza kisa bandinzi ye pake bazu moto po matako mebele ko baninga esoki ye muta bandima kamuni wazana moto na ye azate o ba otika lokaba bi formule na yete pe panzana eza ba orchestre eza ba église eza même na parti politique parce que muta za vision na ye azana kombo ya bunda po ya koma ba pasi ya mona bisengo ya mona surtout ba pasi abundi a projeter a intelligence na penser na ye ce que mona ça comme na niveau boye ba ki a uti musika tant ça comme étape wana ce qui azate ba bazana simba ba ko supporter choc o ya supporter po ba comme na étape ba zali na te et loko sala ka bongo eza problème de jalousie yango monaka ce qui kolo eloko akufi o batikali mes ententes kotaka o ya ligneza la leader mes ententes koti jalousie pe koti yango sala kebaka wana et après au moins oyo akio sala iloko na ye akio sala orchestre na ye akio sala groupe théâtral na ye akio sala parti politique na ye quelque soit na ba église ndenge moko constate sala nde yango wana eloko zoboma eza jalousie bien sûr tango yezo sala iloko ozo banda nano yimoko malgré ozalaka na ba batu mususu obo ko collaborer na bango mais mutasa eloko azalaka nanu moko azalaka initiateur makambo ya pesa initiative azalaka moko après a consulter ba camarade na ye ba sele eloko tango ba sele eloko mais soki ke akufi ba batikalaka ba yokanaka te pourquoi oyo ya kolinga ke ngana remplacer oyo azalaki na place ce qui fait que ba batikala ke o remplacer ba yokanizalaka te pesi jalousie normalement tout le monde a tant de musiciens ou de leaders et il y a un groupe tant de kufara continuité à la rater ndenge ensemble parce que ba oyo batikali oyo akufi leader na bango akufi mais ba oyo batikali mutu na mutu alinga za la chef net leader o ya liboso mais tango ba mécontentement et kozala wana parce que bango nyoso wana bakomi skoko welela oyo azala preso ngana oyo aoki aoza liboso na ngate ngakutu na leki et donc ezando bazo la leadership
mais tant que le leadership finalement il y a qu'on s'éclater oh il y a ben des camarades bah qui a biso tout ça là oh il y a biso est-ce qu'il y a l'équipe biso donc c'est il y a vraiment problème il y a que bazo ko communier ensemble tellement muto ya zaki ko incarner vision wana kufi mutu na mutu akomi na makanisi nae asala oyo ya yebi yango wana epanza na kaka bongo. Na ba taxi en commun na ville province ya Kinshasa batu bakoma kokota masolo ya batu ata yebi mutu na makolotin tous bakotaka makambo bazokota te akokaki ne koloba te bandi koloba omona mutabandi lisolo ebendi pe liso problème entre bato bazoyoka divergence ya makanisi ekoti babandi koswana na kati ya biso eza bien te donc so moni moto azoloba na ye tika ye aloba na ye ti aye kosisa masolo na ye eza na tina moko te olandaka. So moto par exemple azobeta lisolo a bien na kati ya taxi to na kati ya bus qui peut quand même apporter un plus na vie à moto. Moto mususu pa côté à moi ba commentaire nae pour abakisa sous moi un plus na oaza koloba. Mais ça dépend pe ba masolo mususu ça ne mène à rien. La masolo mususu sans importance et eza ko éduquer eza ko amener l'autre côté alors et même à moi discussion na kati ya bus ko intervenir lo oyo yebité oyebi bandité bisuka te malamu vraiment te c'est important que oyebi na yo tokotaka mbala moko eza sens te au moins moninga zo beta lisolo na ye ndenga bandaki na lisolo ozalaki te bon makambo esalamaki na lisolo wana oyebi yango te mais yo komi okotanya likambo na ye wana eza normal te omona bato mosusu bakomi bunda na kati ya bisi bebendi pene discussion makasi babundi pe leta kangi bango balie bango pe bambongo bolandi bakinois ndenge ba intervenir na reportage oyo ko intervenir na lisola moninga na kati ya bis ezala ngo mabete mais sengeli intervention na yo ezala na ndenge ya malamu ke na ndenge mabe ebenda ba débat te mais mabino na koswa na to bitumba Kinshasa et l'équipe partout. Kanga photo buka kingo seka moke tinda photo na yo en mode selfie na page Facebook Kinshasa na biso kanbe kanbo danger. Junior Wembo a lobeli vie artistique nae pendant que avant na potope orchestre na bango ezalaka na Kinshasa. Ezalaka penzate bon ezalaka po musala nde esengaka po neti yo po utinda kuna bino oyeko sala musala awo esikanga nazali neti ngape na utaka na mboko nazalaka na yeko sala musala na Kinshasa mboko yo orchestre na ngezali donc difficulté vraiment na mona ngo penza makasité kasi lokwa baninga ba répétaki ngana répétaki te e ko sala ke ngana oyemba kaka mais na obina te po bebi culture pays vite za makasi côté ba chorégraphie donc so aujourd'hui déjà ta moi 2 jours ya retard ya Corée donc aux anandi mal obina na baninga po biso so babi liboko boye déjà ta babi liboko boye che boye donc bebi chorégraphie ya baninga talaka bilo Michael Jackson a sala rapona atikelango réseau matikelango Félix Choisé comme monstre d'amour mais c'est Google donc voilà intima ezala raté motema mabe ezala raté po biso moko eza culture pays vite wana bolingo mingi donc motema mabe ezala raté nga bazwaki ngai na mboko na za résident baninga musu baza pe wana bazwa bango na Bukavu bambuji mai donc tam sunga pe fona na ntima na bango po bazwa bango pe na ba région na biso ah non tima ezate toza ba collègue biso nyonso voilà. Mais tant qu'on a commis on a travaillé dans les paroliers et ça qu'il faut naïe qui ça tout travailler dans l'orchestre c'est pessi maïe les monstres d'amour à déchiffrer ndenge za la kaka après to calé date studio ko bandatel boy to bandi studio tant on est aussi studio nga linga ba clip nanga il faut ça les manamboko na za résident pour nous revaloriser toujours mboka nanga au bazula nga quoi puisque la musique penze za la raté moi que so brisque dans le sens que Torbeta neti na victoire awa junior azane na poto wana eza na production moyo eza normal mais so babi ke production to maneti libanda mboka to production moyo ya munene na sala munene to je la toujours temps ya ko sala en pub et tant na temps wana ngade so nazo bonga pona ya pe ko sala musala na normal et aux difficulté na beta entreprise munene avion Paris qui ça 16 ans encore 8 heures de vol kasi difficulté na la te na la 2 jours les coloté na oyaka donc eza beta ma ernin de bandule na biso bandaka ba 22h titongo biso avion ekomaka 20h na kati ya groupe culturel pays vie soki na binité koyemba eza na problème te
Donc c'est-à-dire eza culture na zune retard ya rozala ba chorégraphie na baninga mais ko yemba na hôtel mana na yembi na banze munyoso eza déjà mémorisé. Alors le banabino album eza déjà sur le marché culture pays vite bimsaka album titre nango I Love You. Nzembo junior window za na kati wana bo savourer bon yo ka ba rumbo yo ya kitoko monstre d'amour à salé libino donc vraiment boyoka nde tozolo bana verbe calendrier za la moins cher mais ba date za na calendrier ezo coûter biso vraiment cher quoi. Merci. Bolandi ndenge junior wendo alobi na micro ya KNB par rapport à la difficulté au yakuta na on orchestre na bon culture pays parce que hier avant d'aranaye na poto ce qui production moko et brusquement hier akoye makaka Kobine ekozala pas si pone parce que Kobine eza art oyo Michael Jackson a tiké la Félix Oise quoi. Alors ce qui hier brusquement moyen abina ezala raté akoye makaka à part ça a évolué ranaye bien na baninga na parce que azamo na culture pays parce que c'est un pembe ni amukwa bongo Félix Oise quoi. Kinshasa et l'équipe partout. Tokomi kokoma pene ya Saint-Valentin o ezali fête des amoureux yango KNB eluki yeba soki mibali balingaka basi na bango basalela bango nini mokolo wana. Fleur wana tout le monde a synonyme ya Saint-Valentin, fleur ya rouge wana. Jour après ça on va bien ma rouge noir. Et on ça la bien. Bon, nga mai lo na linga moi stanga sela nga jour à Saint-Valentin. Premièrement la linga no présence na e. Amemilanga ma présence na e pe ming ne moi stanga e ba jour à Saint-Valentin la nga lunette sa noire. Jour à Saint-Valentin compile nga sela ngelo mo c'est sanga ezana bolingo. Présence wana na zo compter pa nga na implice na bolingo. Pour arosa pe pesa nga cadeau bo so linga ngata. On était présence les 14 années ça la moi bien na moi na munda chéri na moi elinga cadeau mo be ponga linga rouge noir so munda na la sida noir le zinga rouge parce que noir on a la tela on a rouge assez elle nga cadeau mo te ba blo mo boya bien ba blo ko ba mbala ba chaka ba rouge ata mo logo mo ya souvenir o ko zana raisonner game ko la Saint-Valentin que chéri nga sombela nga ta cadeau mo boya te lamba ata logo mo bien nde sala ga bien quoi. Bolandi avi ya bakino ndenge balobi plus bana mibali pe ba papa balobi bango pona jour ya Saint-Valentin il faut moi si azala présente pour akoki ko pesa e cadeau apesi eloko mais soki amona nité asali eloko te pour akoki ko ne pas ba mutu mususu donc bango pona bango moi ça akoki ko pesa e nyonso mais azala présente ayeba ye moko ya ko fêter ensemble na moi sinae jour ya Saint-Valentin. Kinshasa et l'équipe partout. Merci na attention bo accorda ki na magazine na bino KNB Kinshasa na biso magazine ya lelo to présenta ki yango na avenue Kalemi na commune ya Gombe. Botika toujours connecté, branché, scotché na magazine na bino KNB King et l'équipe partout. Ale kumanga motema moto yaya